témoignage ekweyisaka satana ye mwana nzambe sala témoignage satana lingaka témoignage te o makambo na ye ezobima na pwasa ye bana na ye bazonyokwama ye makambo na bango ezobima na pwasa ye bana na ye bazotomboka ye témoignage ekweyisaka satana ye mwana nzambe sala témoignage satana lingaka témoignage te po makambo na ye ezobima na pwasa ye bana na ye bazotomboka ye bana na ye bazosilika ye makambo na bango ezobima na pwasa ye bapratike na bango ezobima na pwasa ye mawa mingi. En tant qu'un enfant de Dieu, il faut que témoigner. Il faut que bimsa makambo nyonso ya mabe oyo salaki pamba te po bato mususu bayeba bazwa mayele epi balanda nzambe ndeko nanga olio yotomboka eluke lungi ya nzambe soki bamelisaki biloko ya mabe soki oliaki biloko ya mabe ezalaki mpo ozalaki na ignorance motu mpe azalaki kosala yango azalaki na ye na ignorance awa ya yambi nzambe alobi nzambe alimbisa ye azofungola bino boke bana oyo batikali esika bokena kolia misuni yo mobali otiki ndako na yo mwasi no alambi biloko eza kopola moto na nzambe aosolola otiki ndako na yo mpo kende koliaka libanda kolia na banganda koliaka kaka okoyeba okokeloko ere yango oluka elongo ya nzambe tika kosilika oyo bamelisanga masuba oyoki yango bimela mela libanda via banganda via libanda oyoki yango ere yango yo luka elongo ya nzambe olio tumbuka banganda bokendaka babwate dino bokendaka bosanganaka na bademon awa oyoki vérité vérité nde sui yo oporte plainte nano porte plainte te foka vérité témoignage ekweyisaka satana ye mwana nzambe sala témoignage satana lingaka témoignage te po makambo na ye ezobima na pwasa ye bana na ye bazotomboka ye bana na ye bazodasuka ye makambo na ye ezobima na pwasa ye bapratike na ye ezobima na pwasa ye mawatro. Bien-aimé dans le Seigneur, Kangamana Nzambe, Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Bisonyoso, tozaki na ignorance, yango yeba Nzambe, tika kotumboka, Kangamana Nzambe, Nzamba bikisa mulimu na yo, lande miso yo, okote yama au nom de Jésus-Christ. Ciao. Quelle joie immense. Encore une fois, plaisir. Mon frère, chaque fois, il faut que encore une fois, les autres se retrouvent ensemble. Voilà, donc mon frère. Amen, amen. Nzembo Kitoko, Bakwayoki, témoignage. Satan a un témoignage. Pourquoi est-ce qu'il a un parce que, bon, ils allaient. Moutou azo pesa témoignage ya passé à vie na mais Satan a un point. Bah tourne on peut dans ma commis le Satan il y a des témoignage ekweyisaka satana e satana lingaka témoignage te po makambo na ye ezobima na pwasa ye ba pratique na ye ezobima na pwasa ye
bana satana bazotomboka ye falime mutu muso za olia kana yo melaka na yo yo yebaka te okoyeba jour kozwa likambo mona kasaka mona satana otomboki nini pamba te pratique makambo ni bimi na poisa frère ozomona yango monike satana lingaka témoignage te yango changeaka toujours ba formule pourquoi pour bato bazo bimisa na poisa yango pe okomona tombe pe na makomi nzamba lui il faut te témoigner tango témoigner et ça le ozo matisa nzambe ozo kitisa satana na kombo na Jésus Christ amen 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 voilà donc le sujet émission na biso lelo toza ko songela to avec relobela sur les témoignages ya sœur na biso Sagi Charoufa chez Esther akoma bon Sangasi asali témoignage c'est vrai que ça dans la témoignage amen je vois que témoignage de Asuka o asali et sali tout le moment ba dégâts ningisi quand même no ningisi monde vraiment ba tout baza ko lobela ngo pour moi na nzambe so lobi il faut tenir ningana so tembe ninganité oza nzambe te voilà mingi ba lobaka wana mama Sagi asa nzambe frère na lobango tongo midi poko pe butu même abekaka nzela landaka ya ba bâtiment bon na comprendre ka ye nzambe pe na tani na ko bimisa na makambo wana mais azala bena nzambe pona zaka na témoignage moko na témoignage moko ba bundisa nga jour so na butu ba bundisa nga bitumba pe na makasi na mona mama Sagi abimi abeta batu wana pe ba pakata mbala moko na bimi na bi wow donc mama Sagi aza pena nzambe ngotanga lobi ténèbres fou ningana kaka. Effectivement, donc toujours son élan lelo toujours le bilan to décortiquer peu moins mouké. La carte ça témoignage bloqué bela lobby que ça ba bloqué sur peut loba déjà awa mais moussou quand même amplifier. Je crois que c'est quand même important de revenir. Merci pour le mot amplifier. Vous avez la mystique. Donc et bimi la bafle. Voilà, voilà c'est amplifier en makasi. Et surtout également toki ba réaction batou ba suba comme koloba voilà mais on a photo porter plainte toki ba plainte ba c'est live oh voilà mais les saki batou ma suba les saki batou biloko ezali na se ma kolonaye ba porter plainte toujours analyser mon news na katia émission na biso hello parce que je crois que ezali témoignage comme frère Jeff a dit ko yema na nzembo il faut que témoigner mais ba suba linga ba témoignage té c'est vrai que témoignage on a et bébis pe biloko batou belé mais délivrer aussi batou et délivrer batou voilà il y a ba délivrance belé to kolobela na katia émission na biso ils allaient tellement kaka mu auto lobela parce que alobi ba kambebele alobi aussi ba kisi o ya simba pour la vivre la musique ah que natina ba cimetière nous to ana osala pour la vivre la musique de toujours mona aussi na ba entourage ba ministère to mona ba serre musu ba toujours l'entourage na bango manini c'est que ils allaient ka ba même pratique les autres continuent ba ministère mususu yango ils allaient biso aussi pour que c'est également ba mususu o ba tout près o ba yo ka pe to ko bimisa awa moi si un musicien moko akeneki ko lala na akeneki ko lala na morgue omoni akeneki ko lala na morgue ba utiliser nzoto ya Evelyne Kamo boyoki yango nan boyoki te bon voilà les aba moi c'est un musicien toko lo baon la kati émission la biso le mon frère peut-être avant to banda pour tika na boka nzambe frère to bunda makambo bimisa oyo nde bazo nyokola bato frère tokobeta na makofi mangume penda frère pe tobuki ba caméra to cinq blocs la vidéo bele bena moni to bondela yango to passo la makomi to benga mukolo émission aya ko te ya bano ya ye biso to zala effacer yende aloba na kati na biso au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci ndengozo télémise biso papa oh papa zo pesa puissance force papa to ya ko bimisa bana satana na poisa baza ko détruire bano ya yo tala bato baboy témoignage papa balingi témoignage te balingi te makamla bango bima papa papa yango biso papa photo ya ko loba nzambe na tike miso na maboko na yo papa yaka kote ya bano ya yo yaka ko koisa bangula na biso tango to lala ka papa bango balala ka te papa bakina ko sanga na bamonda bango ya ténèbres papa koisa bango nzambe ba kweya na misala bango kweya babima na poisa po bana na nzambe o bakanga na bango o bazana ignorance bakabwana na bango papa na ngai batela frère na ngai papa mur de feu papa ezinga ndaku na ye ezinga pe ye moko nzambe ezinga pe ngawa yo papa ezinga pe libota na ngai ezinga pe bandeko balandaka biso bato yesu akufela mur de feu papa ezala clôture ya ndaku na bango pe ya bavi na bango pe ya makambo na bango nyonso papa ya kote ya bana na yo totiki miso na maboko na yo papa que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia.
Amen, 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 amen. Ningana souhaite à la joie. Bandeko ya yo, baye. Bien-aimé souhaite à la joie. Bien-aimé to baki nyo soto kumona. Nyo soto kuyoka, to kubimisa na poisa. Oh matieri. Alléluia. Ofanda ki na biso. Matieri na bonzambe. Bien-aimé faut to lupa. Il faut pas na Satan na ba fukama. Ba ke to liki bango na force, na puissance. Bango bazana pour le mettre la makila. Alors moto azaki na ignorance, ce qui nous a touché, pe abimi kuna, ayeko loba, il faut te soutenir yé. Voilà, te soutenir yé pambate. Bana nzambe, o bazana na ignorance, ba lamuka. Au nom de Jésus-Christ, ma kofi to banga raté. Pour boyem na me pour beta moté. Ba no benga ba maître. Au mona taba mission na tout, ba taba na ba maître. Ata mo ta tambola yé moko. Pour baza bana basi. Ba mettre peu mibali na bango. Et ko beba wa lelo na kombo na Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà. Merci pour la prière, mon frère Jean-François Ifongué. Rapidement, tout dans le sujet Nabiso. Amen, 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 amen. Les témoignages, il y a sœur Nabiso. Saki Charoufa, donc, à sali témoignage. Et Ningisi Mokili. Tout bazako le belé lango, mais je dois te belé. Balandia on a ndenge nzoto. Ah, alors ils allaient makamba spirituel au sein de biso lobaki. Ni bakomi na lani on a ndenge nzoto, bali ko interpréter on a ndenge nzoto. Bon ça banalise na bona bonzoto dionso. Ça dit que babimi à côté ba beti hors sujet, ba beti hors sujet dans qui ba belé balaye faisait ba na libanda, on va analyser profondeur spirituelle oyo. Sœur na biso abibisi ba. Makam toi lobi na kati ya témoignage. Alors frère na habité, ça ça vous va aller sœur na biso, na biso tu es bien très bien également. Tout cela n'est que également avant tout ça l'émission oui frère sœur Nabiso vous allez tout ça frère oyo qui est c'est vrai que c'est pas la première fois à ça d'abord témoignage ça c'est déjà témoignage mais oyo iningisi oyo à ça le badja liboso pour la yo ezalani pourquoi c'est oyo ça plus makasi que oyo ça le bas déjà ma beka peut passer là on adresse à Mabé adresse on est adresse à Mabé adresse à Mabé alléluia vous en adressez bien alléluia ah on a bala ba Yesu quelle joie immense oui frère tu m'as posé une question ça dit que ça c'est déjà témoignage et puis ma dernière ba cassette bon balana déjà comme toi loba mais ça na moins d'ampleur que par rapport à oyo lobi lelo pour na yo bo que c'est à niveau ni par rapport à ça loba dans le lobi lelo pourquoi s'il y a lelo ça plus d'ampleur non et ça bon ça ça m'a matin na hier peut-être ça benga délivrer sous mutu moko ozomona ti tozola la kulamuka nzaba na besoin batou ya za ko benga yango donc c'est ça frère c'est ça voilà donc il a dit par rapport à la délivrance tout simplement qui voilà mais frère nandi sur landaki nalandi ba morceau nde batou ba pandi yango donc mais analyse des années c'est-à-dire ya yokaye c'est tozoloba avant de tout ta profondeur impression dans les années par rapport à on attend un verset mot on a Apocalypse bien aimé dans un Apocalypse Apocalypse chapitre 11 on a verset Apocalypse chapitre 11 on a verset 11 à 12 bien aimé je vais prendre mes lunettes d'abord je vais essuyer mes lunettes frère on attend malam il faut biso tout oublier bien aimé dans le Seigneur je vais essuyer mes lunettes na boy frère okufa papa tuni oh papa na télé na musicien wana ko kenera ba concert na bango pour frère Jeff atanga mabe mais je mets mes lunettes j'aime quand je mets mes lunettes quelle grâce frère nazana Apocalypse chapitre 11 on a verset 11 à 12 je vais lire au nom de Jésus-Christ frère Yoka ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage yango to ko vaincre Satan frère à cause il y a makila maïso Christ est pour nabiso et puis à cause il y a témoignage nabiso frère Yoka et ils n'ont pas aimé leur vie voilà jusqu'à craindre la mort frère vie nabiso kalawana neti mama sagi aboyi vie wana moni alinga ki sou vie wana te yango babite et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort parce que soit kufra na kati ya makambo wana frère ndake lifelo so bezo beto kufra na kati ya musique wande toke lifelo yango à cause yango faut témoigner na ba témoignage na biso Satan azo dinda bana Satan bazo tomboka pour makambo bazo dimana poisa tozo connaît frère Yoka c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux donc batubo sepela o bazali kolo do banzelu na biso bato toza na mokilo Yoka et vous qui habitez les cieux, malheur à la... Donc, yoga bien, pardon. Et vous qui habitez dans le cieux. Donc, bato ba likolo ba sepela, ba angelou. Mais mawana biso bato to na se yoka. Malheur à la terre. Donc biso malheur à la terre et à la mer. Yoki mawana biso bato na mokilia na ba ba na ne balé. Balé ba sirène des eaux bazakuna, ba démon. Yoga mabalo ba frère. Yoga car le diable, yoga frère, est descendu vers vous
animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est mon frère. Donc, il y a un ngunga moko, mokilo yo, et aussi là. Yesu, aroya goza bao yaye, puis bakoboma mokili oyo. C'est mon. Il y a un godo basa son attente frère. Et pas un zame 1000 ans, un jour ça quoi 1000 ans, 1000 ans quoi un jour. Voilà. Donc ça veut dire yango wana. Mon frère, yango monique. Il faut que témoigner en tant qu'un enfant de Dieu. On nous a passé na bombo inayo, ozaki na vie mabe, ozaki ko boma batu, ozaki ko yiba. Donc il faut que bisango ko bimisa na poisa. Botela ndenge basala kingai. Ozomona zaki na kati ya ignorance. So on basa na ba même pratique, bande ba ko yoka, ba ko bima na kombo na Jésus Christ. Amen, 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 mon frère. Toujours qu'on a quand il y a émission à Bisso. Voilà donc. Témoignage d'un frère, je crois qu'il a trop, disons, en deux parties. Voilà. D'abord, il y a Liboso, partie Zali, Oyo, à l'obéli sur mouvement Vive la musique. C'est-à-dire qu'il y a Bakis, Oya, Simbaki, pour le mouvement. Parce qu'il y a Zalaki, c'est vrai, il y a proche à papa. Quand tu es frère, moi, c'est mon angezani, tant que tu le baka, bamsou batala biso tembe. Bon, mon isiko, Mama Sagi, ou chaque album, bah, il y a un collègue qui Mama Amazon. Voilà. Vous avez ma belle mon conti. Bah, ok, so makamazon ça. Tant que je boke mana ba orchestre wana. Mon biso ba c'est qui biso JF, ou imbaranayo, ou binaranayo, ou zana spe makambu tout, mais makambu yango. Ça oyo et aussi mbaté. Vous avez Nathalie qui fait vidéo mon lobby. Vidéo liquide déjà il y a 4-5 ans passé hein. Bah tu vas vidéo wana, il y a un ami à Papa Wemba. Alors que Papa Wemba le bagi naie, pour bima, il faut simbakisi. Il y a boy qui no simbakisi. Ti le lo azape l'autre côté. Ozomona zana kintsasa wana. Omoni malubombuka yo papa na. Voilà, donc comme on a dit dans deux parties, d'abord nenga simbaki pour la vivre la musique na nenga na yemoko parce qu'il faut dire que batinda qui était yemoko salaki pour la vivre la musique et puis de l'autre côté zali boîte na référence oh ça la succès awa donc biloko nous ça na kata boîte wana nenga mvuta ki bateau nenge ba no melisa bateau ba masuba c'est-à-dire que masuba ba transformer on va commission les bières comme whisky tout ça. On a sirène ou azali na 4 parce que la piste il y a sirène bazala qui na piste on a ngaza koloba donc to kota aussi na partie on a tout dans la partie à Liboso par rapport à vivre la musique parce que on ne peut pas dissocier sur la biso ça qui jaroufa na vivre la musique parce que et bandi la vivre la musique yem tazala ki wana yem tasala yango voilà yem tasala ki yogi ba te voir nenga lobby ba kisi o akene ko simba parce que je crois qu'à l'époque même papa mba azali neta su ya bango ça qui na ye aussi ba ine ayi pinaki ba ya qui tout timide aussi je pense c'est par exemple simba qui pena makambo ageneti ko simba kisi tu as na cimetière pour que mouvement ne télémaningue télémaki rappelle question nga on frère ben ya lobi bongo comment yoko analyser parce que ya ando yembaté azali na staff et puis moi ça papa wemba akiri ko simba kisi pour le mouvement mais leader à mouvement azol baza au courant la montée. Comment il faut interpréter? Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est possible, oui, c'est possible. Même quand il m'a coupé, tant que c'est la orchestre à Bruxelles, il y a battu tout autour. Un jour, il JF, il faut qu'en Belgique. Vous avez la place Moko, tu as la papier Oyo, yo comme la biso kaka. Comme orchestre tout en Belgique ngabi oh poani oh non faut yom to comme number 1 ngabi non ngaza na besoin ngote donc bango bakende ko luka na ndenge na bango balingi so po baziki na ba tester na bona ba orchestre mususu ya Belgique omoni alors banga isko ngane ba utiliser pour na écraser bango ok omoni et puis bon la comme ba orchestre bon donc les aki après ba orchestre na et la ngade na tika nga moko voilà ils a battu bende ko luka donc mona na ba orchestre et na battu mi mona donc ba tout temps ba komo na bango ezaki ba so ba kufa donc bango ba simbaka ba biloko pour na ba orchestre voilà mais ce qu'on fait tant qu'on y a zo simba bon ne ya lobi wana asimbi mais yesiko azo se retrouver na nini parce que mouvement ça été ya aussi pas la mouvement pour la yé c'est-à-dire il y a plaisir quand simbi non ça plaisir parce que c'était une femme d'affaires comment le loi yebana donc il y a simbi makambo pour boyer baba bande ba ça makambo zo makambo chaque album faut ba yembaye mon papa pas zo na référence on a la bonne avoir référence on doit la quitter la vie voilà musique voilà mais c'était une femme d'affaires depuis déjà voilà on a pas qui sangani ba makambo belé mama Sagi Sharufa donc ça veut dire que ezaki intérêt les alaki pe abima il y a un monde ba misepe mingi ba kosaka ce que ma jeune fille au monde ndingi papa mbasala Amazon monde papa mbasala ça ngapa na sala ndingi wana yo sala bo au moment yo sala alekisio voilà c'est ça en fait bon en fait quand même faut quand même dire aussi que bon il est temps à bandaki makambo wana vivre la musique même la bakis ba fétiche
ezali biloko ezali déjà nzoto na ye na témoignage na ye ndenge abotama toute histoire na ye c'est-à-dire qu'abotama lokola sirène également c'est-à-dire ya makambo ya niveau famille ya biloko bakisi tout ça mobowa également c'est-à-dire que toloba azalaki déjà préparé pour affronter milieu wana physiquement donc c'est aussi qui a kenepe nango ti a komi nango ti a komi na référence c'est-à-dire ça biloko ya ye moko d'abord ya niveau famille et puis à poursuivre nango ti a komi na kata ya vivre la musique c'est un peu ça frère oui c'est ça voilà frère mais sikoyo toki biloko lobby ya vivre la musique toki tout ba témoigner nga lobby ndinga simba ba kisi ya vivre la musique est-ce que par rapport à la vie na yemoko est-ce qu'on peut dire que ndenge a zoapé le botate parce que botate na culture est-ce que ko botana est cause la lié aussi pour la biloko à simbaka ou alors comme tu le dis dans ma famille ou bien blocage de famille vous vous demandez oui bon c'est que au monde de ngizana ba mama sagi ezake moni azaite na kati ya mystique voilà on a na kati ya mystique donc ba sacrifier ki bana na ye na libumu na niveau de la famille d'abord niveau de famille déjà voilà nous au monde il y a un lobby pas maintenant luka bota quand même mais akoka quitter donc ça veut dire il fallait que déjà bon à jeune âge wana so ya bongo la motema ndanga bota voilà au moni mais le gola ça colipé au moni bon moi ça coli on est comme ka miracle nzambe okoma Sarah voilà donc c'est ça mais mon a sacrifié qui m'a bota na déjà mais maman Sagi a betelanga nga maman Sagi a betelanga que azalaka na série moko série moko soit mando comprendre était fait dire moi autant soit bon azapela ba témoignage belé a donc comprendre papa mbasoka yi asimbeka na libumu ya donc comprendre était mais ce papa mba yi asimbeka na libumu ti simba na pe elongwaka mais voilà na mona lobi angote ba azapela ba témoignage belé voilà donc ça veut dire que c'est ça frère donc papa mba ayeba ki ke maman Sagi azaki muta mystique ayeba ki yanga kangama ki na ye akangama ki na ye ouais et là ce moment ça qui parle le bité pour obiso to yebi bateau tout bazaki tout autour à papa mba tout le vérité à l'époque les kaka papa wemba tant bazaki bana miki bato lokola papa na biso evoloko bazaki tout ça bazaki likolo na ye ba Virginia tout le monde bazoyemba danser baki ba boga au moni ba mbuta machakado ba oya mulai wana kufaki dernièrement wa mavola somo au monde donc to baki bango tout ensemble papa to ba vérité papa mbazaki l'échec na bango bazo humilier la podium la preuve que ba kitise na podium voilà pour le monde azo bebisa staff azo mona alors papa mbasikoyo ba maman Sagi le baba kitala olia ba esprit quoi matchaki photo azo mona yo faut ça eloko na yo mon ata ba vena biso ba kufa banani ba jengaka bana quartier na bango habiter faut ça eloko na yo toko soutenir yo bataki au point le royaume zalaki na bango donc il faut s'appeler loko ya yo omoni ya mobudi atana ba soki va on peut moko ya ba Virginia azoka mo sinayi entre velai pour baki ba bogar pena moko soki ba soki va on peut papa ba yimbango armesa ba tutu ba soutenir ya ba soki vango soko koyoka atana ba komona bango tout c'est le boss niar cause ba tutu ba teke maboko pour bana makamnayi c'est mon frère donc ça veut dire c'est ça allez papa m'appelle à côté esprit en bas maman Sagi ba koti allez ba koti pour émission but ezele kaka ya ko kitisa kaka les autres wana on va dire maman Sagi na bike bon wana ko na ko lo bango te po mo lo bien ngote mais nga na bike akangaki moko ninga na yebi bon va comprendre na zoloba omoni fallait que soba semence fallait qu'on l'a dit ça bango voilà le bité bon voilà bon maman c'est va aimer au bango au monde et ça les mecs peut balala ça balala solo balala ko balala ki papa moko maki number 1 na bango ti papa mba kufa leader na bango mais surtout zoom na ndenga histoire nde baki bana mikie leader de génération les alaki évoluer au monde les alaki évoluer après Gina mais na mystique a formé nenge to lobaka na mokili ale papa abalusa match maintenant basaki ba le quattro nako belo moko même wenge musique to babandi wenge musique donc bien sûr mon esprit na kata makamo c'est lui rançon d'esprit voilà mais wakil comme leader na bon c'était JB alors tant JB qui au montre c'est que batu tout ce que JB tant que net ka papa mbanenge bande basala ki papa wemba batiki wera bango tout balandi JB c'est que batu basanga ba bi photo kitisa ye au moins tu connais cela qui ndio moni que tina suka to commenter JB pena komi kolela nibi ya mabanya komi kolela amulela to yokana to sangana wera sonne JB pia mais yibukindaka tu wera so to mona suka mne komdaka pikito
voilà vous avez mon actif ça dit oui randa et akandis comme solo et comme ce que leadership sur le JB il faut que discussion quota donc c'est ça donc même histoire après ça histoire il y a évolué il y a évolué n'a pas fait n'a pas effectivement je crois que ça se répète également dans le but tous hommes également l'histoire où Baba Makolo ça existe toujours en musique na biso ils ont dit attends quand tu te freines attends sauter un peu dans génération sur le talibien leader à génération et ça n'a pas fallu pour pas voilà mais tellement que fallu orgueil m'a rebellé battu siko ba même lié faire ils ont rendu voilà ce qu'il faut tout diminuer ils ont rendu voilà parce que ceux qui ont un number one, il faut être humble. Ceux qui ont avec évolué également, il y a humbleté aussi. Mais pas parce que vous l'avez pas tout bon tenacité. Au moins, elle va bien te diminuer. Et ça va également va continuer à journaliste. C'est ça, net le fallait au monde aller là. Donc ça veut dire talent ba ino sibi ba mu ko manquer parce que il faut ko yeba ni nozo loba. Et ko balukela ko batu ba ko ngale bi ke mama tchala mwana za muluba mais akenda penda ko zawera akeno beta ba concert propagande ya Kabila le père pour jibe très orgueilleux abi ba on relaxa yo nande ko no mais ata ba sakari muluba mais ba mutu ba keneki pa wera parce que orgueil les gars qui belé voilà effectivement mais par rapport il y a première partie en haut il y a témoin dans le bima vivre la musique tout le monde quand même a disculpé papa Wemba c'est à dire qu'il y a longoli et puis non alors que Babylone a la sagesse il y a même si tu y biqué alors que magamwalo sala et ba kisi papa Wemba est au courant d'abord et il na imoko on peut expliquer c'est possible également ça mabongo et puis de l'autre côté lobby que papa Wemba aussi associé dans makamna été mystique parce que je vois que Bilom sous ba rime un peu tambola au papa Wemba na ko utiliser tout ça abimana ba mission musu pose ba semence na bango bien lobi que non papa ne peut jamais faire ça à l'époque tant qu'on a dit papa ta vivre jamais quoi comme moi sinaé atinde et pas ba musu pose ba semence parce que ça très jaloux ko dit bango tam que ça dit que papa ba yebi na ko douter ay mang makati on a té yo ko analyser on deni est-ce que c'est possible également ça le mandenge ça le mago bon toujours analyser kaka mais les arabes et moi ya oloba ngelo na opeza ka conseil na maman Sagi abanga ne mutute parce que ngana yebi ki azana makambe bela oloba ezaka yete yana basi pe même na papa Wemba ba yebi makambe bele ngana yebi même ba danseuse ya papa Wemba bon mamusu to ko bango na TVT ko izapenda ngana ke papa Wemba ta mususu bon maintenant le bango pesate ba danseuse pe bamso ba témoigner donc ça dit maman Sagi omoni ayebaki ke ba représenter ko ya omoni ba retomber aux ba ayebaki mais fallait soigner mon asani tabi mais mo victime ayepona makamna na moi papa Wemba mais malgré ça ba quand même sagesse aussi quand même sagesse voilà mais dans un témoignage bon moni asa déjà maman mukolo bon Alinga à se protéger naïe c'est ça en fait bon toujours respecter payer mais ils allaient bien pour témoignage il faut que le bango peut passer aux autres bango pour na bato mokilité mais pour na nzambe pour bato mokili baloba na bango omoni yo le bango pour na nzambe parce que tant aux autres bomba pe ils allaient ko là aux autres bomba ba merveille ya nzambe nzambe pe tam susu omoni ko tourner le pe mabe omoni de maman Sagi so za makoma ko loba aloba so za mambo loba te avana ça c'est important voilà ça c'est important pour ce lobby muké yeba comme condamnation na vie na yo parce que Jésus qui c'est la vérité ils ont temps il faut le vérité tant on ko bomba on a le oyo na tika oyo tam so ko sala bienté et ça mabe bon même na prison mais na prison kuna et na bato bazo zelata so bana besoin parole voilà donc ba ko sala pe lo mon côté pour nzamba ça li frère c'est ça en fait effectivement donc tolanda qui témoignage bisonyo so ngabda landiango mais quand même il souci mo ezalaki parce que c'était en français donc dans la landi na zo kaye c'est donc on sentait que azali makambo koloba il y a la langue aussi qui freinait à l'est et puis mutoane ko pese ba interview à faciliter qui t'acheter je pense que c'est une adresse à mabe avec ce qui mutu azo loba déjà ba difficulté à langue yo mutu za ko animer émission il faut accompagner en fait il faut ko yeba ko blobisa ye même à blom azo freiner mais yo bimisa ba loba pas mais ka compléter ko ba tikaki comme ça c'est dire qu'il y a un blocage mo ya makasi donc il y a témoignage mo ngana pona ngana loba a lobi na ye mais il y a quand même des choses tikali des choses belé au so ya na lingala je crois que aurait peut-être à fondre mais je crois tout content na ye à promettre que à encore émission tout le capé ko revenir sur ba bilo musu soit là au ba to bazana on sur
besoin parce que témoin les malades il faut que le bas la profondeur qui s'abat voilà donc ignorance ignorance voilà alors tout que non la deuxième partie ils ont ça quand même il y a des amakambu oyo alobé sur la référence club na référence boîte na oyo ba tout ba yebaki tout anu nga passé par la référence abimisi vérité nango ça dit quand même ba révélation mo sali somo ba tout belé ba surtout qui ba makambu d'abord à liboso ndenga lobby sur Masuba voilà donc ils a qui sur la référence whisky sur sili et bien ba bouteille wana ba okita na C à cave Masuba batu nde banaki ko zwango ba démon mo bazaki wana parce que démon pour mo na été mais ba démon ba na kata cave bazaki ko travailler Masuba na ba ko misi yango whisky ba kanyo pe la ba ko whisky c'est la bateau et puis la piste voilà il y avait également la sirène la sirène au bani quoi en foutait parce que vous les gars en foutement on va référence à Wazangate chaque week-end pour la référence maman Bossani Ezaki pe na ba soirée muso à la noir Ezaki beba donc on les a qui ba rituel là nous ça sur la noir penda donc des gars nga loksa moi témoignage ni misa nzo tuna ma question on a bandolo ba comme maman a loyauté et aussi là je me souviens na kinda on la bia na rolakisa na kena zinga mbonga loyer na type na poche na koma bila kuna fende na kaba whisky Dieu sait que pesa de kuna pesa beaucoup na suka na mbonga loyer to yebisa ki c'était l'envoûtement c'est réel témoin ça veut dire que c'était l'envoûtement voilà il y a par rapport là et puis Babylone soit lobby wana batu bané ko bunda presque chaque week-end ils allaient qui code na bango ya monde à ténèbres parce qu'il fallait maquiller tanga na maquiller ce que ba démon ce que ba ne ko utiliser mais la maquiller na je vois qu'ils allaient biloko ba révélation ya makasi n'était pourquoi ba bazali ko tomboka nango à la limite bon c'est là parce que abimisi ba vérité à fungoli et puis à délivrance na ba bébélé frère prenons l'aspect parce que je crois qu'il est sur le blanc ma boîte de nuit depuis que ma boîte de nuit bon ba démon ba yaka na bango on a tout le bas déjà plusieurs fois ba yaka ils ont boîte à mindele tout ça boîte ils ont mindele mo témoigner qui pena ba démon ba na boîte na mais yé mo ka lobita ka zoaki référence toi azala qui d'abord Gérard d'abord ya o azala na ngoli bosso café na bosso il ça que ba sirène donc il y a qui hérité ba tikela ba bilo tikela vous avez bilo ko pratiquer ça les maka pour que ma boîte fonctionner il fonctionne toujours parce que ce qui boîte d'ailleurs aux avez bilo ka mystique non non il faut ka bilo ka mystique ça alors frère tout que dans la place wana il y a regarde la méthode non et là il y a ba whisky frère parce qu'il y a des amants makambu des démons ba nous travailler Masuba batu yo ba Masuba zolo ba pourquoi ka maïté pourquoi Masuba azoko ça pourquoi est-ce que maï frère comment yo analyser ngo les démons ba yaka wana la cave ba sala ba cérémonie dans la cave donc whisky et zongi na kata bouteille whisky bina bakangi pe na bouteille les âmes Masuba la kata est-ce que ça possible frère et on attend un verset dans Acte chapitre 17 on a verset 30 et je vais lire au nom de Jésus-Christ frère le notanga Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. On dit donc Nzambe tant que na kata ignorance Nzambe azo tenir compte na ngote mako mama sagi asala mako ba papa ba sala makambu ba jibe bazo sala mako ba fali bazo sala ba fere tout na o ba to mususu mukili kaka bandoki bani mako bazo sala Nzambe azo tenir compte na ngote pour bazana kata ignorance il faut koyeba ngo mais ce que ya Nzambe bazo ba awa yoka ya ba lubi awa yoka Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, partout aux alliés, qu'ils ont à se repentir. Ma ben nango zali nini. Soko kufi na makambuana, voilà si ka am na we bungi. Mon frère, donc ce qui nous a mazo benga na mutu à se repentir. Pour ce que kufi na ma ben na yo frère, ok li fait le. Yango musa ba pambo le maman sagi nenga ko témoigner, pamba te po batu oh yo peut baza na ignorance. Vous continuez bilialia na banda kwa batu bilialia na bafeta batu o même que tu t'as emporté vous mona bilialia na banganda olia ka musuni nini est-ce que esprit est musaka nganda wana lelo e monde ba fêter ça ko bima o moni ya monza mazoloba azobenga batu ba se repentir alors pour batu bo se repentir il faut nini ba témoignage ezala donc dans ça la témoignage et puis mutazaki la plus grande dame frère, je souligne, la plus grande dame
Mais il était où les gars qui la plus grande dame. Oh, il y a Europe. N'est-ce pas bien? Maman Sagi Charoufa. Voilà, na boîte de référence, c'est ça le macambo bela, bête ma concert. Donc, tout va bien baki simana. Mon frère, mais tant que soit yazo témoin, ta ma mère, ma sœur ma mère malou, batika mokili, ba témoin a quitté. Ozomona, bota la bien mère malou, a tiré ko bota té. Bota la bien mère malou, mais ça qui na sima papa wemba. Ozomona, ba sacrifice na salaki, mais tout monde qui petite naïe, oya forma qui Loris la congolaise avant Koufa, elle avait quand même témoigné. Abike, soka ba abota rabana ngasa na bane belé, abi Alexa bane belé pour la musique wana, Loris a lobango. Ozomona, tout le monde ça na sima banane. La musique c'est pas musicien. Ozomona frère, c'est comme maman Sagi te suis chance. Maman Sagi a loba. Pour tout cas moi, to yebate na comme ça bien ezana musicien moko ka après ba musicien ba ça la succès au ba jeune moi si ce qui na lobina tanga kombo na ye tam so akata motema bien aimé na zo sabino histoire vraie moi si na ye na ser moko tant Evelyne Kamwa kufaka ba kenda pena na morgue ba pesa mbongo belé ba boy ko pesa bango nzoto wana mais ba bondela ba pesa mbongo belé frali na yeyo tozu appel penda ya Kinshasa bande ko na ngai ba pesa bango corps ba côté na kati ya morgue des heures na butua et là ba saki na corps wana bango moko ba yebi après ba bimi ozo mon frère moi sango azo landa ngai mon héros déjà abandi danser ban emati déjà ozo mon maintenant ko tanga kombono tezana kimia nzambe nde bongola motema pour kala tenzama ko exposer yo ndenge mususu boko comprendre mutunga na lobby pour nzama zo exposer boka na lobby nzama za ko exposer kala te boko comprendre soka donc c'est que j'ai fallu ba kinde yeyo boko comprendre frère so moi si wana tanzo sala ba biloko wana pour na mbali na ye ozomona baza belé ozomona toyebi frère attends na quartier la terre ba série bela brisé toyebi ki ba simba ki ba plat mission sotali fini lelo yokele mawa ba biloko bo simbaki lelo pe baso sim sabile biloko basi boni ba simba biloko ba mission na ba kufa ozomona alors to maman Sagi azo ko témoigner ndeko na ngai olo tomboka so c'est que ça ndoki voilà c'est que ça ndoko lingi vérité bimate ore bosala ba vidéo na bino pam wana bolia mo YouTube allez faut bunde boye bande nini tozoloba. Parce que monsieur, sa condamnation, beaucoup ça l'a frappé sérieusement. Parce que ça, de la part du Seigneur. Nous avons dit tindaye pour la musabano yaye, mais vous serez frappé sévèrement. Pour nous dire ça, mais le banzambe, mais yete, maman Sagi te mais la seconde nzambe, mais nzambe a frappé sérieusement. C'est ça, frère. Effectivement, frère, la question par rapport à démon au balaro travail, souba frère. Oui. Parce que c'est. Oui. Chimiste alors. Comment on peut imaginer ça? Ça veut dire que ma souba, qui tina c'est. Bah démon parce que bon moi on peut monter dans la cave déjà le bicave là et bah on va travailler bah continuer à sous la carte la bouteille comme whisky bah mati va texte libre pourquoi bah le baka avant il faut lire faut que sambela parce que ils ont des blocs sous souffrir bah te kana bazando na ba magasin wa frère ils ont blocs ta kana ténèbres même ata bilamba to la ta kawo il y a toujours faut que sambela ka ça va bien une vie de prière avant il faut lire au sambeli. Voilà, pour témoignage, un ancien sorcier. À ça, témoignage d'habitude, bon, bandoteka, la boutou boui, bayala bazum, bakila, batou, bazum, batou, babumaki, baroya on a zandu. Ils ont mon ngombe, ils ont mon soso, ils ont moutou. Ils m'ont le bac, avec moutou, ça n'a esprit en zambe, à doublaka. On a taliba likinaï. Mais yo tam so na liki poani tam sa nazana na mbongo te nzamba boyo so mbelo kwana mais bon ba comprendre po bazo mon esprit ko za nzambe mais on ba to so ba to loyenge ba to ba finga na ba TikTok ba to ba lera bilialia ozo mona ba to ba ngana ba to ba kuiti ba to ekobo ba ngonde ba kufaka ba to miziki ba lula miziki nga warrior nga ikonoa nga ikofifi nga so nini c'est une spirituelle. On m'a baptisé par combo ténèbres, c'est la ténèbre. Madame, on va causer ma boue à Satan, on va dire wana, ne beaucoup faka, au moins au cancer, au nini, au foie, au liaki nini.
Voilà. Donc question tout ninga frère et ça frère. Attends au Bosani témoignage de salaire en Suisse. Oui. Moi na ndenga butu société moko munene existera peu mais existera peu na ndenga contrat na butu déjà si ba signer na ndenga mulili na tongo pe yake ba parane ba ke ko signer ba zubango na butu c'est pas signer na butu ya c'est signer na butu ba société mi bomuna ka wana minene wana bien aimé na seigneur et ça bloque butu ozomona frère et ça bloque butu donc il faut que ça rende ensemble. Pourquoi on va bongo peut-être tu vas poser la question pourquoi? Pourquoi? Parce que Satan va boire kaye awa. Nzambe afin la kana mokili oti, nzambe azakande na kati bana na ye. Bible c'est celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons déjà mokili za Satan. So ozana nzambe te Satan ko kanga yo na bana na ye. Boko botembela mutu famille moko meya za Satan. Ana sema sa Satan. Ateme la yo na makambo na yo. Omoni. Donc ça veut dire qu'il faut que kanga mandé dans Nzambe. Mais Bible c'est vrai. Biso tout mela ba whisky wana, biso tout lia kuna. Ozomona, biso tout. Alors, il faut que ngako frère na kenaka nganda moko un jour na comme nganda wana frère to vandi boye vers 3h du matin. Mokolo ngana bimsi leso misuni mo minene frère. So baninga nga batsoki na bango parce ba meliki masanga nga nza basana grâce même quand j'étais dans le monde na akina muto basana masanga te yoyibi aya nga masanga te muto mlaba ko ba kwiti na ko mela ta mukeme na kifa na tika biloko wana te alors bon ba kina kwiti ba lia misuni wana frère obinga na leka muke espèce singa oza musuni te mo fa na bima na sebo na zoya nzoka na bimi na kotina voiture mala moko ndako na kimi na comme nanda ko mama nza pasana grâce à pesanga moi moko ya mabondeli mama Folatine ki misa yemta mabondeli ka na zone la musa na mama François yokanga na lie mutu yoka lunga makamza na bino to lie mutu ndenge didi nga ba musulmo ko ba pesinga yu na fuka mi sambelela nga pardon la muki pa sambelela na zone sona baro wana te to boni frère donc pour nanga na yeba ke musulmo ba peki biso les aki mutu na santé pour frère na muni musulmo munene na buté pe abomi mwinda on a besoin de pombi la lingite ba ero ba barisala la musulmane na tête na liga mukele te na biso ko na muloko ba boaki ba mona dema na sibo na zoya komoni donc ça veut dire que banganda wana bande kuna ngai et salaka na misala mabe uzomona ba bilo mingi to liaka eza ba restaurant mindele uzomona eza na restaurant bilo mito to liaka wana et où t'as la ténèbre. Ataba chinois. Ataba surtout beaucoup de colobaté. Bango le fils a fait balamba na batu. Ba somme là ba bébé, c'est qui peut me souvenir li mupenda bébé. Ozomona. Donc on sait que nous déconanga, faut zaka muta prière. Ozomona. Faut zaka muta prière ko bondelaka avant ya kolia o bondela. Voilà. Donc il peut me bloquer mingi to liaka et t'as ténèbre yango peut ça ba problème dans la santé na biso. Santé, tu vas so ba ndokitan ba liaka batu. Voilà. Mais ba ozora mutu ba transformer nyama. Ba transformer nyama. Ba kata balé, zate ke balé mutu bo. Non. Fait ta tabac, comme ta su ngombe kati balé. Mais frère, na Congo frère na katoté, net ba tu su ngana lula cabri. Oli anda cabri. C'est ça. Déjà ba to ba kana bambongo te ko zo cabri. C'est ça, mais acheter ba monsieur. Ozomona. Mutu pena ba ki basi ba te ba bongo la ke cabri ka wa ba ina na bakati pe ka wana ba zo lamba botondi wana na bakwanga. Voilà. Alors to ba témoignage boy, il faut pour mukili ba tu biso fungwama. Ozomona bolamba ka bilimo na ndako boliaka. Ata po ke na restaurant zala mutu a prière. Frenga to kena Hector comme ça na restaurant boy. To zo liamba mo to ba tika bilo na tinga loboko. Ah na mona papa mona musika. Albi oh j'ai vu mes frères. Voilà, parce que Monique Bana, il faut qu'on prie na pexo ba restauranté, mais Zambelaka toujours avant ya kolia. Zambelaka tu ozo côté na restaurant, Zambeti na ndima kolange kotia wa nyosa mo ya Satan za la musika nanga. Na so ni atanyo so nom de Jésus-Christ. Voilà. So bande ki bazara, ata bon ba kolo restaurant, on tout ça kotia. Voilà, bilo payer. C'est le boko. Voilà, il faut toujours la puissance à prière au koko isanyoso. Mais yo linga la prière té, kaka bimela mela, kaka via libanda, mais on peut subir. Voilà. Effectivement. Mais frère, c'est quoi bon, ba whisky voilà, tout ça va ba whisky oyo. Ba whisky. Et outil fabrication made in demo. Il y a made in demo, ça dit va demo tu vas fabriquer. Bon million puis là ba goût ba la souka ba le stratif là. Mais c'est quoi quel est peut-être l'effet parce que tu es piqué, a besoin ni marcher bien mais
puisque Sili Zuba Masuba va transformer comme au Basumba besoin bon mais effet ni go ça dans d'autres monde parce que tant on met la eloko oyo et ça les na maboko ya démon voilà quelque part mais effet dans ozanini ndi na bisio effet dans ozanini et osala obimisa mbongo nyoso ozanango mfutuma le combien mfuté mo que de sou ezate bato bakangami zomona eza le mot pour retenir yoka wana parce que tu as référence c'est pour refouler bateau à ce jour ça dit que place exacte tala bateau ni tilibanda ça dit que mutu pas à côté kaka malgré plein wana donc étouffement ya kokanga mabo voilà donc yango moni effet yango wana pourtant on met le whisky wana et kokanga wana et puis ça se somme tout également c'est bina également aussi kobo parce que sirène côté katinayo omoni voilà et ça lango teke pour bumayo non et ça que pour il faut le bien préciser voilà quel est le fait ça veut dire qu'il y a un boumaté ça veut dire qu'après envoûté voilà et ça que pour otika la fanatique fanatique à référence pour dire que bamsou ba sérieux na bazota ba France bazota ba Allemagne bazota ba Hollande ba Londres donc faut avoir une référence. C'est que ali effet kaka ya quoi tirer bateau boya kaka wana boya na comme fanatique tant lui ba sirène également comme lobby ba piste wana ba sirène ma belle on se ba sirène soit côté katina yo vu le baby on dit vu ça dit combien ba na mabala on va sur na libala te uzomona ukumka na vie ya libanda pour sirène wana mtazo diriger siko omoni il faut bimana mobala yo bon ma belle on peut combien siko ba so pe ba sida parce que comme la sirène autour de la sirène na boîte il y a moni aux autres tromper moi aux autres de boîte aux sirène au même sirène ndako au moni alors moi appelle bana moi na moko lesbienne moi na moko pédé moi aux autres milimo yo mimi ndako wana yo to mimi milimo okendaki wapi au moni fait ya nzamba pambola basi lokola ba maman Françoise au senti que ayibini ba boîte té ayibini loko et na même na référence mo mususu na même maman Françoise na bi yo mo na référence to ko na référence ala na yo pongi so na bonzabe na comprendre que nzabe mtalalisa ki pour amona makambo zo lokate dit amen frère donc nzabe mtalalisa ki maman to ko na boîte frère alali pongi oh nga una beti maman vite na rato na bi oh talalali babunga na beti na bi yo to na boîte zo kusanga soni pour le monde tellement qui tout comme d'après m'arriver là la boîte parce que la coca ngote tika coca boîte c'est nzambe na coca kate au bata pongi pour la kate pour me la péter pour makamona ko vivre ngote bango bango effacer ba démon ko ba ko taper katino omoni vraiment ka zakana singa bi omoni moi ce comme me maké sous place ko bebisa ye ata mo salibala na zung c'est maman ndako tina ndenge to bona mité maboye a kila so banzela wana te omoni frère c'est ça en fait donc effet ça vous mater là puis ça quoi envoûter parce que question ba doit mituna mingi ta bozo mais ça doit masuba tout ça quel est l'effet c'est ça omoni okolangwa okobimisa mbongo nyoso za nango voilà okomi fanatique ya mama Sagi fanatique ya référence voilà ndé na baki ngai pe na ki na mbongo loyer na komeka pesa 2 kuna pesa 3 kuna ozomona encore yakina mutu na mo kuna vikitolo na pesi mbote yando ba kuya ala kimo ndo kwa kawana yesiko vikitolo ezaki siko soki ka kosomika whisky bazwa na ngona ba ntesel ba moto zoya ba ko déjà kuna le biso to ndo ngabilo ko wana omoni donc ça veut dire que mon mbongo nous qui n'ont pas loyer ba sirène on a ba aussi son mbongo wana et puis même monsieur peut yeba ki na biso to yeba ti on a Bruxelles même si venga ba senga que non comme mbongo tenga bina ko mema na ko frontango mais na 600 mbongo omoni il peut ça 2 kuna peut ça 3 kuna donc c'est ça en fait donc rôle ba sirène yango wana même ben ngo zanini pour sirène wana tango zo zana ba sirène okomi muto luyenge okomi muto ekobo okomi muto lukuta po ba démon o loger ba démon okovanda suna ndako te okomi ta vie libanda et puis na libanda okozwa sida ya on tolobaka combien ba kufi na sida na Belgique ozo mona ko fe ba kufi na sida na France na Londres na Allemagne na te ba kombo to yebi ba kombo bande kuna biso wana ozo mona donc e ki na kata ba luyenge wana alors maman Sagi ndenga ye ko sala témoignage na ye to condamné au contraire biso to tikali to likelongi nzambe voilà effectivement donc je crois que yangonde ezali makambo de tozoloba mais frère je vois que dans mutumo a sale commentaire ko bien là vous allez bien on peut pas mouke awa mais pourquoi est-ce que kozuka masuba ya bato on peut mai pourquoi peut ça ba démon la maïté pour ba tiango nini pourquoi masuba frère parce que est-ce que mai là
pouvoir moro spirituel que Masuba na répondre parce que Masuba ezouta na nzoto wa mutu voilà ozomona parce que frère limanga so na salo mabe mais frère zolo nzoto na yo effectivement voilà ozomona so na zuli nzaka no ezangembo pona bandoki ozomona yango bokeba na ba salon de coiffure ya omoni bandoki mingi bazana ba place moko oyo bakoza via mutu facilement moni na ba salon de coiffure mona na ba salon de coiffure mona ba coiffeur wana ba coiffeuse wala mingi baza bandoki majorité moto obe basango mingi na ba Bruxelles otoka basango basuki basango wana bazwa azo kango basuki boye mais yebité ni na sala mutu enfin moni teto faut pas ko pesa na mutu nyonso omoni mutu so toucher ata ba faut passer so atoka loboko boye abebisi mbala moko omoni de yango boni mutu na yo manzaka na yo faut ko yeba tata yo kati manzaka na ndako osango osopelo makila ma Yesu Christ na boka on a kombo na Yesu Christ muso ozo manzaka sa na ngolo côté ezana batu oyo vina bango eza kufuyaka ba poubelle koluka ba bani chenika basi koluka ba manzaka bato basuki bato ba émissaire batinda bango so ba futu mbo bah oui frère eza bena musala ndo tamso to la bato balala raté ba fuyaka na ba poubelle tout ça voilà on a bon tongo jipa ko saranaté mais musala ko fuyaka ba poubelle na mona ki be vidéo mo si na sala pe maman moko bakangi na bar mo azo fuyer na ba poubelle na butu maman moko boy ozomona bokola na bobo maman wana mais ils ont ba ministre ba prêtre ndo batinda kai omoni donc c'est ça attends on est dans l'hôpital frère ba bendo makilati mais docteur ça a besoin goutte à pamba mais pas ne ba benda ba 3 4 ampoules ils ont bateau ba leka après ba melaka makila wana et puis ba so bango très cher trop même ozomona mais ok yo mona misu no docteur a bendi 3 4 ampoules mais atika kama goutte wana tali et sili non mais zo sala makila na ngati omoni mais ok pour tiki yango omoni na ete so basala pe ba prière ya domination omoni mais etikale ona ya nini mais ça na batu bazonga après mona ki frère c'est les millions ozomona za mfoza na Yesu ba mele makila no makamba mungi baby ozomona ba ya pesinga fo makila wana makila mwana nzambe mon frère yango toujours faut ko prier que na hôpital nzambe na okende boy docteur ko simba ngai papa yo zala kati na ye nyoso ko salema papa ezala ya mabete faut la muta prière ndeko na ngai na kombo na Yesu Christ. Amen, 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 amen. Voilà donc témoignage sur Nabiso et Ningisi Mokili. Du coup sur la bio à rouler à Ninga Lobaki, il y a ma brochette. Voilà. Bah missionnaire nous on a ça ma colo. Voilà. Je vais battre lobby là mingi. Oh allez si biso va dire naé. Mais quand même, il écoute au moins lobby. Bah te belé bah lia bah nyei bah kaka makila bah sina wala banda boye baraté. Bah mikate mususu boliaka. Oh yo mikate za so la commune yo. Oh fumo keneka pas maman là. Dans ce là bah kaka boliaka. Il écoute dans lobby. Attends on a ça ma colo naé. Et puis on a soit l'ambi donc brochette à sur les donc soupe à la félix. Voilà. Frère. Bon na niveau là. Quel est peut-être l'effet? Effet ni négocia parce que bon bah toi le belong mingo ah bah si biso ba ni na tout ça faut porter plainte. Quel est l'effet? Ya olia biloko wana na nzoto moto. Na otanga verset moko. Na zana Psaume 34 na kena na verset 8 et je vais lire au nom de Jésus-Christ fait que l'on otanga. Na ben on a verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Yoga frère. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Voilà. Ça veut dire que frère Nangaï, tant que comme moi Nanzambe, ça n'a effet mogoté na bomo inayo. Vous avez les années effet mogoté. Effet non quand de Tolobaki, ils ont beaucoup ma fanaku. Bokendaka. Vous avez mon akar biloko wana. Mais bazo yi babino ba étoile. Ba travail sur ba travail ba étoile na bino. Parce que ba sirène musala ba ngwana bazo étoile na yo, bazo boye, bazo bankamuna bangingi na yo. Uzomona ale bango ba sa makamuna bango. So tant so bazo ba étoile na yo, au moins tant so libala e ko simbate mabota, comme na problème mabota, uzomona ba effet na ngo yango wana. Uzomona yango soko fondé ko kangama na Nzambe. Uzomona ba konane mama sagite azaki na temps ya ignorance, uzomona yango asalaki makambo wana. Ba muso ba sala beaucoup tout tilelo. Salema. Là tout de zolo ba ba sala. Ba so sala ngo. Uzomona uzomona tam so tezo landa biso te ko lia pe na nganda moko boy. Olia ki pe tam so musapia moto. To kazaki kamundel. Uzomona. Mais maman ça ikotu ya lobby. Ya lobby. Donc ezapo pour tout so mayele frère. Tout so mayele. Omongi ya onta to le ba bino ba conseil bokindaka ezara ba demo ba ko sanga na bato. Tant ko ba boîte kuti ba boîte a pamba ba demo bazo ya. Soko ba conseil. Bazo kota pe azolo ba ne bazo kota azo mona ba ne ba kota. Oh frère. Bah nazo ça. Azo mona ba on bazo kota. Frère Nangaï, leki nanga fali asalaka tanga bimisaka droit chemin asalaka sorti nango na Bruxelles.
ba sœur à Bruxelles ba organiser le ko awa frère alors ba tu insista ki ngana ya le ko ngana zaki na Bruxelles alors na yaki na Shulai to yaka ko ba tsa na ba revue bimaka ba tsa ngai Shulai na Fali to fanda ki place moko frère nga Fali c'est mon petit frère aya na quartier latin après biso total ninga ya na hibi bien mais jour où on a fait la reconnaître que sous pour ça le quartier latin na tika ki bango na ndé pe ulungwa c'est le logo na yi fait tant koti tant ba biso to ki déjà fa ba ki ja plein tant koti ba c'est un chef wana ya vandi anga ya wa Shulai frère na moni atmosphère changé na boîte na moni ba comme agité frère nga place ya ça ba toi ba ya ka pa nzambe te ba zonga ka nde pa nzambe mona nzambe frère tazana mukila za nzambe biso zaki déjà nzambe frère oyo na vandi boy frère maman na tali en face nanga na moni deux jeunes hommes frère deux jeunes hommes wana po nanga ba ki bato mukilité on ira ba Fali ba mi balé so tali bango ndira ba Fali on dirait que reproduire il fallait deux mots c'est quoi selon nga normalement on dit tu peux ba mona bango te oh il fait l'hôtel à bango boui frère bazaki un peu bizarre parce que deux après la moni bango peut sauter frère ambiance moko ezala ki wana na limo qui place wana ça veut dire que frère tant on a un contrat na kata monde mulili frère on a ba démon mon biso pe tant on a nzambe tala tout ça fait na ba ange ba bilange de tenir camp tout autour de ce qui les craignent camper les animaux le tambola ange azo camper tout autour na azo protéger yo ba le ba tu peux passer pe pas na satan ba démon pe ba campara tout autour na bango ba so protéger bango ba so ça contrat na signé qui pour na magasin na ye to pour na boîte na ye to pour na ba musique na ye ba ça na pour na retombola yango ozomona donc ça veut dire que yo tant yo za na ignorance ba to na bazawana mission na bango za nini bazo mabota na bino bazo ba vie na bino bazo bétoile na bino yango nde dia baza nango besoin ozomona nde ba kosenga pe yaka to donc yo aux leader il faut aussi signer contrat na yo bien ozomona pa baté bazo batu ba rolanda yo po bango bazo ba biloko na bomo ya batu wana yango siko modi ba fo ba témoignage boye salaka po batu ba yeba ba kabona na ba biloko wana mabala boni kufa pour na ba concert mabala boni kufa frère pour na ba manganda mobali kaka libanda mosala la ka yemoko bana balala ka bango moko mobalo tika otata ba kaya bana te kaka fona ki ne pas master fona to ki ne bar to ki ne boye ozomona nyoso pa nini bokutani ki na ba sirène ali ba sirène ba mukamba kambasco bino na kombo na Yesu voilà pasipe atanga na kato te frère Jeff na zega mutaba ki sasa ouais moka kini kaka na kini kaka metala bana to tika makambo na komona mosi na ngai to lali ensemble to lamuki ensemble to sambeli ensemble ozomona to ki misala c'est ça la vie ndenge ba papa na biso bazaki to ki bana mike to ozomona papa bimaka na ndako mama bimaka na ndako mais sikoyo frère bato yango babaka po to ezela kwa ndako kwa ndako moko ya bana ba poti bazalaka te ozomona te mutu moko respect na mabale moto na nzambe aosolula frère respect na mabale ezalaka suti omona mutu nda pa frère sotele ba âge biso toza nango mais ba papa so ba ba âge wante to na ba kine non c'était yaki déjà na ba 35 ans ba 40 ans c'était déjà des papas mais surtout les qui déjà âge me lui ka bana miki au moins mutu mona ba Facebook na zubina tata mobimba frère tata mobimba aliki déjà ba 50 mais tala ndinga zubina kuna donc ba wiziki na maboko ozomona donc toujours comprendre tes frères ozomona ni les osala bon maman sagay ko loba loyenge banzela ba bar bokendaka bolujaka ba demo na ba fina bino yango tchoko otikate noa otikate kuiti otikate parce que ozo loger ba démon kati na yo soko kufi na biloko wana esika neza na lifelo voilà esika eza na lifelo toujours ba biloko ya kolia effectivement denga lobby spirituellement parlant bon na biloko kolia également to loba physiquement aussi ba biloko ebele to lia aussi ça m'a bien mais ça m'a bien je crois que c'est ya on les zo bomaka biso pe banzoto il faut prier na abattoir ba fumer ba biloko to wana ba biloko la pe ya on peut zo bomaka biso je dis que quelque part kolia il faut que yeba biloko kolia aussi faut prier frère voilà donc il faut prier na biloko donc ya kolia mais précision quand même na zo loba awa c'est vrai que bon la référence wana ba to akota ebele ba to ebele ba to pe amela ba biloko ba wisi wana ba masuba ba to lia. Mais il faut quand même dire que biloko na pe soit pe batu nyo sauter frère bien que batu aina lobukubunga mais batu mususu pe ba ya wana ba ya kubunga
Mais là, mais ça, on peut le faire. Mais on a beaucoup tangué. Tangué. Tu as vu que c'est jamais fait. Mais fais-moi un autre. Ok, et même sa vie n'a quelque part. Il y a des gens qui ont mais même sa vie n'a été. Mais si, il y a eu non, pas de bélé. Mais si on a l'eau qui ont même sa vie n'a été. Mais c'est ça, il y a eu comment on l'a lagué. C'est que ça va, c'est que. Parce que il y a un médecin, un docteur, un vie normal. Ça dit que quelque part aussi, tout le bas. Mais on a l'émission, quand les années, tant qu'on a un médecin, mais il y a qui est mbongo. Ngapi lo nakombe mutu nanzambe. Mais témoigner autre. Balia ki ngambongo. Mbongo aloye pena nake. Na se batu ba lianga ngote na kozonga nango. Mais na silisa ki ngokuna. Ozomona. Na kombe pesa de kuna. Pesa tura kuna. Ngambo la kombe ka ndengwa. Na to ba singa mama saki ali mbongo. Moni na voilà. Donc c'est ça en fait. Donc ça veut dire que ils ont envoûtement par le mbongo, il y a un faux esprit fort. Ou tu as une famille ni frère. C'est ça. Voilà. Là c'est ça qu'on ensemble. Papa est bagin nzambe, maman est nzambe. Biso yo pe yango to comité tout ça, to même pas na basi ndenge na ndenge. Frère. Vous montre biso tout ça, mais combien ba kufaki. Yango na zo bisayo que non frère. Ezate ke balonga ki batune so tout était bongoté ezake mutu fuza na nzambe frali masoki osambela yeba ke banoti ba otambola wana loboko nzambe sana bango ata ba ko bunga mais loboko nzambe asa nzambe alliance ata makamani masala ki pona ngai akotika ngote mona ata bungi un jour ngai tona komeki na bango ba quartier la te banini ba ko sa maman Jean-François a pakoli Jean-François a salibo ya tibloka matoi maman zoba c'est un serviteur de Dieu maman zoba bongo c'est un serviteur de Dieu à se comprendre que sa mission nzabatina ki Moïse et pas ya Pharaon un jour a kobimisa bana nzambe o bakangemi l'esclavagisme ya Pharaon lelo yango maman zaki na raison après ko benge maman et moni Jean-François na YouTube na yebisa ki bino ozobona donc c'est ça en fait. Comment les frères? Donc ça dit, attends, tu connais la référence, il faut que tu aies une alliance Nanzambe. Le gars là, parents basés une alliance Nanzambe. Nzamba ko bimsaka biso kuna pour éviter que oyo bana ngai. Ozomona. Yosko papa, yo mona no fanatique à milangwa ya musique. Donc bana na yo sikoyo. Okabi on pas Nzambe te. Au moins tu connais pas ko bunga nzela. Effectivement, toujours pour ça muke na suka mission na biso, mais tout que quand même na sujet oyo. On va plainte parce que va reporter plainte va porter sur la biso sagisha plainte et c'est ça parce que je pense qu'il va dans la bunga mongo donc na éviter ba que porter plainte mais ça va masanga ya masuba tout ça il faut tout bon sanga la pour plainte frère par rapport à plainte voilà parce que ça va aventure ça va tout bazo comprendre bon ça entre spirituel et physique comment vous jugez des gens comme ça mais déjà frère nangai nzamba le bakango bako kangisa rabino bako bumaka même bino poni pour la vérité na bino voilà donc bango vous allez ridiculiser parce que na plainte na bango c'est des choses spirituelles voilà c'est des choses spirituelles et puis makambeli kakala il y a na preuve mon côté il faut voir tout la bango puis preuve au lieu kinini on a lieu mutu et le ne c'est lieu mutu voilà. Nous témoigner il y a salaki des choses, c'est des choses spirituelles. Voilà, ce ne sont pas des choses physiques. Et c'est des choses spirituelles, mon spirituel. C'est un violent moi na batu et comme un susu. Mais ce que maman c'est que comme mundu qui botia qui ombeli, mais comme un susu. Yo zo alamba ki belo la vidéo mamba le baki yango bosombila le ba. Ah, hôtel so zo bien pourtant, ben ce magam zo bisangai. C'est ça, en fait c'est ridicule frère. Voilà frère, c'est ridicule. Donc, mingi pe bazo sala ba vidéo wana nazo condamner bango te. Bon, mingi parmi bango baza bandoki. Mingi moni Satan, makonse bimi na poisa. Ndenge za so au chrétien moi mission moko mona ba fanatique na ye. Aye, ndenge pe zana wa ba chrétien na ndenge butu batindi bango. So mission ba la ndanga loyenge. Omoni miko po mingi bazana frère, bazana mona ba sujet au sala te. So meka loko moko be bimi ba yimba. Ba diembeli deme na ba sijango. Mais konini oh maman sagi ba porter plainte allez tokeka allez wa maman sagi yo oh mais bozo bunisa nde nzambe alobi le comment mabete alobi makambo ya salaki et ça le passé na ye bongo yo makambo yo sala yo zo landanga yo mobalo vala nanda ko mobalo na yo
moto na nzambe a solola. Voilà. Vous les savez, papa makila na bino la banda quoi. Be ba mamuso bazolo bana basala be ba. Mingi basala ngo. Pour porter ben. Kanga mobali nanga. Kanga mobali. Yo koto lobité, il y a lobité. Il y a lobby quand même. Ozomona. Donc c'est ça. Ozomona. Et pas muso boza on attend muso oyiba. Tamso pe oboma mutu. Avia mabe. Omela ba kuiti na ba kuiti obuka tamso ba magaza bato. Boze belé wana. Ozomona. Donc ça veut dire il faut yango yo tango sana bomoyi yeba nzambe tika mabe témoigner soko témoigner eza pona osala makambo atika mama sagi tango témoigner eza po boyeba bokamba na nzambe. Voilà, ceux qui va démontrer que bazakati lona bomoyi na otamso yango pe ils ont empêché au bala te ils ont empêché au vanda kimana ndaku na yo alors lukelonga nzambe o soit délivrance. Effectivement, comme voilà. Tolobi, il y a lobby. Oyoka, Papa Wemba, oh Mangrokoto, mais attends, attends, Yosa fanatique à Papa Wemba. Attends, Yosa fanatique, il y a Papa Wemba. Yosa fanatique, il y a Viva la musique. Attends, mais si on a maman, c'est fanatique, il y a Jésus-Christ. C'est une différence. Il y a témoigner pour il y a Zakina Papa Wemba. Voilà, il y a Zakina Papa Wemba. Voilà, et puis ils ont témoigné. Papa m'a dit viens na biso to ko boyate. Mais papa m'a to boyata selfie ma bébé. Hein papa m'a to sina lo bango, asa la clip na un PD. Hein ba tout ne papa m'a comment ça la clip na PD, on a ban, on a ba koko, ba vidéo ça na YouTube wana. C'était quoi sa réponse? Ba tout ne est-ce que bima na PD? Aïe mais la vie faut qu'on mécanique soit à la télévision. Namona même journaliste morobo moi namona ke sous TikTokeuse youtubeuse morobo na France kuna namona ke sous-té. Aya bina bi papa we basoki nini apesi bisou ouais namona pe sous ta kete. Fais makambo suka te yo papa yo mo ibase suka. Ozomona bana ba otala ozomona bah ne veut pas là. Bon, mais la musique est là. Mais non, non, la musique, mais l'eau quoi quand on ne peut pas faire ça. L'eau quoi quand on ne peut pas faire ça. Bon, les gens Gouba ne peut pas faire ça. Comment il fait? Les gens l'eau comme sous auto que salaté. Ozomona, non c'est ça mais ça bah fait, il y a pas démon. Ozomona frère, ça bah fait, il y a pas démon. Tant que ça bloque à bongo, yosko ndegonangai, yeba nzambe, ce qui a tambola qui m'a bé. Yo bisco ba vérité na ye mais yeba ba msuti lolo frère ba yeba vérité wana to ba ngo papa mba abota na bana ba camarade na ye abota na basa ba camarade na ye frère nena ngo yebi amote ngaza mona Paris ozomona biso ba petit avier beaucoup na ndenga bien ayebi ke wana JF aya na Bruxelles awa ba pese si na lobango ba pese que c'est moi accompagner ateli babi mais ça na petit nanga moko akimi Paris ayeka oluka ba momia JF na fa de pika wana babi ye a bengane ba tuti ba ki pembe na terrain moko to imbanga na ye c'est mon vieux ozomona mais ceux qui m'a bemego ezali to lobby ezate ke to cholier to cracher sur moi non eza pona biso to tikalito so délivrance moni tala ndele ezala ki mabe to ebanzambe to bikse milimo na biso ma baisse ça va plus frère. Voilà. Donc en fait fanatique frère qui fanatisme les qui na communauté de à niveau on comprendre. Et puis c'est ça genre va tout le monde a plainte ça dit que ça ne sert à rien. Bon bazolo ba internet voilà. C'est impossible, justice est à la mamba qui nous guité, mais spirituel, traitement de la justice. D'ailleurs, juste en le bakou de place, d'ailleurs, sur les solo, qui a amené ça parce que place, il y a serre d'habitude dans l'hôpital, pas de traiter. Voilà. Bon, tu dis que ça me tombe tout. Ça dit que ça dit que ça coûte rapide, va classer en moi, c'est déclaré incompétent, et puis ça sert à rien. Ça me pas preuve. Voilà, donc preuve présentée. Et puis il y a 30 ans passés, tout ça. Et puis, il et puis il y a qui pendant moi ils ont mélangé peu masuba tena mélangé whisky mais ba bezaki masuba voilà donc ça sert à rien je crois que solution dans mon frère les cas spirituels donc de porter plainte biso to yena c'est maman ça na ba bible et vous avez de faire voilà c'est quand que no biso na ba bible mon ndaki ba homme de Dieu na ba bible pendant boy so to tanga ba bible fait solution ça parce que bateau ba aussi sentir visé parce que to yebi ke biloko yo parce que via bateau beli la photo voilà je crois que ba de beli ba souti lo ngeti le frère il y a 30 ans ba no mal référence til les lois zanga la boîte abimaka na loyenge kaka bakuta bakuite et c'est là le soupe na ba vie na bango beba ba référence les bébés si ba vie na bango ka laisser à lobby wana ba te beli ba vie beba tout ça ba tu bitumba ba comme ça boloko ba belé ko buka ba magasin nazana ami nanga mo til leur comment handicapé ba maintenant en communauté pour la famille na e ba tia mbeli na référence til les lots ba longole à terre moko donc
Donc c'est vraiment ça, ça dit qu'il y a un bébé, les cas qu'on a ma bé, ma clé, t'en es bébé, bah te bébé, solution, ce que vous avez une frère, parce que tu ah, juste la solution, quelle est la solution? Bah, on baso là, on bayo qui témoigne, peut-être se sentir concerné. Vie n'a pas bébé, t'as par quoi vie n'a pas bébé, non. Référence est bon, ma vie n'a solution zali frère. Solution zali, bah mayo c'est un bon moyen d'abord. Au moins, c'est ça la solution. Au moins, il y a un temps pour tout. Au moins, il y a un temps pour zalaki, tu zalaki bébé jeune, tu sakanaki, il y a un temps pour frère, il faut forcer le rappel âge. Enfin, on y a bien frère. Bon, ils appellent bien bon, on a critiqué tes frères, hein. Ils appellent bien la bête tout c'était une famille frère. Ils appellent quand on a une famille aisée. Au moins frère, ils appellent très important frère nangai. Quand on a famille moi bien, oh papa a instruit, maman a instruite. Aux hommes baza ko encadrer bana, ils appellent frère très important. So maman ni to maman to monde lelo, maman la musique, le yenge, choko, ba tatouage, tout le monde a internet. Aux hommes donc ba bar, mais bana na bango frère, baza exposé. C'est vrai frère, baza exposé na maman bé. Na tête de vidéo moko, moi na moko aza koloba vraiment akuta maman na ye na mwasi na ndap. Na moi pilo moi bon. Ah. Donc il moi nengola. Azu nanda ko kuti na mama na ye na mwasi. Et puis maman kosi akosi bango que moi so na za cousine na ye. Ah, ay vacances. Nous rendre mwasi na ye. Ba bima ensemble. Moi c'est na ça peut na mobali na ndako. Donc so bato bazate, ba sa makam na bango. Ti mu comme subina bana ba muno ba si papa na bango, ba sali geta pa. Ba kuti bango. Donc maman bongo frère, ba no ni bazandeni. Ozomona otemona ma be bongo. Ozomona frère. Donc ozomona ata lelo frère, na vérité, mon parle ba misère ba lingala ki sasa parce na ki sasa pauvreté ça tellement makasi. Ozomona bazo ba jeune wana ba bimana bango, ba kosa bango, bazo betwa na bango pour jeune wana na esprit na ifa kuma rapporto. Ozomona alors nous ba osenga ye na bimana yo. Akondima na ye na sarabo. Ako ba témoignage na bango ta ba fali. Okakati. Na ba photo la bango ne azalaka logo te ata ba fere okade ba beta kati azalaka logo te azolia te atambola ka makolo ozomona so bon balinga ba to bongo mo so ba to lokwa ba biso ba frère donc on a côté quartier la terre j'ai fait déjà tout na la mo na poto na français na so na ba so ba voiture na ba so ba beaucoup saka na ngai te ozana tant que tu sanga ba bêtise viens chez moi dans ma chambre mais tu es malade toi voilà ozomona parce que na toli bien na teng na ba classe bien na teng na ba lycée Prince de Liège frère, n'a pas bombinière, frère, n'a pas bien posé. Donc papa n'a pas comment parler. Il faut regarder les gens par les yeux. Ne baisse pas ta tête. Voilà. Donc on a colle. Attends moi on a un petit JF, mais on sera naté, c'est un esprit. Mais c'est ça, il faut être un homme frère. Voilà. On le bénit. Philippe non. C'est ça frère. Moi je banawana. On a une mission, on a petit kirikou, on a une mission. Donc, on a un témoignage. On a une liste pour tout bimi, on a attention, on a minute. C'est ce qu'on vous a dit. Mais frère, mais là, tout là, on a une carte la terre, c'est un besoin de liste. Là, on a des mots sur la tombe, de toute façon, demain, je rentre en Europe. Voilà. Donc, on a besoin de binoter, frère. On a qui ça pour la musique. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est pour la musique. Non, il y a une différence. Mais il y a une musique pour la bonga, frère. Il y a une différence. Il y a une mandat pour la musique. Mais il y a une avant coup de tout qui est bango. Voilà, frère. Donc, il y a un monde dans le bon pourquoi pour nos parents, pour la bino vie bien, pour la poser. Kendaka musala tika kolanda landaka ba musicien kende musala te ya muke memaka bana na yo ndenge faire lima na Monaco mibana na restaurant mibana bozo tambola ozomona frère c'est ça moi na kokisi moi âge moi gâteau moi nini moi na zala complexité frère ozomona zala na mona na yo osome moi basket moi nini côté ya kabana kosambela kana bana moi na kozala éveillé moi na soka za yu yango frère nzaba linga ba yuma te frère moi na soka za yuma ba kosakana ye ozomona baningane basi ba kobima na ye baningane mibali ba kobima na ye ba relaxer kusima munduki komela noir pas za yuma ozomona même qu'il faut à l'esprit frère ngati na kini wana frère esprit na bino komela noir te mena kosa baningana mela noir mo so ba fungoli noir ngabi a otanga ngana mela ngwa irmoko atambusa ngabite tanga na tanga na pose na ngomela ngate ozomona na kosa ka ba ngale ngomela ngo calme na ngamoko na kosa mais comme ça na bosa na boka témoignage comme ça na bosa na frère ba pesinga noir na te na poche na zonga na ndako
so biso zaki so bozongi ndako fo bolongola ba uniforme mama a sokolango da to longo ba uniforme to tiwana mama bengi muta musala avant apesa muta musala mama zo fuye ba poche tant so bosala ki moi nini apu atela muni appli penza ye pa bien motabi a bengi sentinelle alors bi voisin a yebisinya ke sentinelle na ya melaka bangi mais yo o melaka bangi te fona longola yo ka mama ngabe ona melango te abia tinga funa longola yo kuna babi sentinelle so meli bangi ala la kati uzumona yo loko melaka te yo fo longwa nga na bengi yo kay mama na melaka nga melaka soni ko yebisa yo yo melaka bon ba singa na pesa yo ma yo jipa yo kabi mama tuni wona yango abi mai oyo penza oyo pela yango yo kamuna bien pesa ya Jean-François frère ba betangai le fait ce moment que na melaka ngote mais bazui na poche na poche d'ailleurs o bandé moni ba beta frère maman betanga na marteau ba sœur nanga ba yebi moni na bukani ba kaza ba tena hôpital na bukani ba tenga ba plâtre la vanda pendant 1 mois maman na marteau bina pa bukani donc ça veut dire mais et puis c'est mayele na bangi yango mbala moko omoni na une fois que tu na quartier latin frère na quartier latin conseil mon na quartier latin na mo ba ninga na ba mela diamba mbala moko chef make up petit ndanga biloko te pour faire ngala mela diamba wala te mais so déjà na podium na bouche ko le ka batu nyos ba ba meli ba diamba ngana meli yango te mais na ko make up na make petit frère tant wa kofi aye to matina podium olali na na podium na tela ka basa Confère-toi bien, n'a pas spécial noir. N'a pas spécial noir. Pour comprendre que j'ai fait ça, n'a pas raté. On a été les gars, la lettre est bien. Donc, ça, biloko frère, c'est quoi? Il y a biloko moko, il y a bisoti. Voilà. Les gens là, n'a limbi sangai, et ça biloko mabé. Aux hommes là, et ça biloko moko, au coup on a baïta moko boye. Yo quand tu kolongolo ba souci, tes soucis le roi na Yesu. Yesu le bi, je vous donne ma paix. Paix qui met à sol les Yesu. Voilà. Aux yeux qui met na bon moïna yo. On me lit diamba, mais puis t'es kosilat. Obeli masanga pute ko silat ba problème ko zonga ozomona o problème ki funa bima moke obimi kasi okozonga te butu ko kangoka na ponge zo ya sute ozomona mais so kangami na nzambe Yesu apesa ka kimia Yesu nde kimia nzambe apesa ka assurance na la vie mama o nzambe apesa ka kimia na motema lululu akomundela yo bitumba ya la vie ataba sorcier bakani yo moluki makambo nde yo mobundise ye longeza ya yo Voilà, émission de Bissou Lelo, c'était sur témoignage à la Bissou Sangi. J'avoue pas tout comme la souka quand même. Je crois que tout le monde a quand même parcourir en gros. Mais bon, je crois que ce chance, c'est d'aller au Yambaye Moko, là, Yambaye Moko pour Aluba, pas expliquer le Moussoussou. C'est quand même difficile à le bon en français. Voilà. Tout le monde dans la lingala. Quand après on édifie, Bananza, mais Bambo de Ming, na Picho Pacho de Norvège. Donc, comme un souka, mon frère. Donc, un souka, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion par rapport à témoignage d'ailleurs? En résumé, tout retenir. Dans autant verset Moko, dans Marc chapitre 9, dans le verset 23, je lis au nom de Jésus-Christ, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, tout est possible à celui qui croit. Et pas un zambe, bien aimé, impossible et ça l'a raté. C'est pour te dire, et si ka bangombe telmi na vinayo, et si ka ba problème telmi liyo, ba souci, ba kambou belé, bien aimé, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, bien aimé, nous connaissons que l'ongwa. Osomona biloko suko longwa banduka vino bako fukama nous c'est quand même la vino ko fungwama na kombo na Jésus Christ ezaka par la foi ezana mbongo te basomba ka nzambe te ba ko so pesa mbongo bo ba korompa ka nzambe te azamu yibi yo kangama na nzambe. Ce que Dieu te demande c'est la repentance.
Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu, l'abandon du péché. Bien aimé, tambola la vie des prières. Au lamuki, au sambeli. Avant lala, au sambeli. Au bimaki, au zongi, au sambeli. Avant lia, au sambeli. Matina mutuka, au sambeli. Bien aimé, attends 1 minute à pamba. Nous avons monté 2 heures, 3 heures après. Nous avons dit que la rabana n'a été. Nous avons l'église, nous avons le kuta, kita tongo, kita midi. Il y a des choses, azo koti sa mbongo. Azo koti sa mbongo. Aza muyibi. Mbongo ya nini yango. Abiso do teibo. Bo pesa biso mbongo. Baza bandoki. Tangama na nzambe. Ene nzambe akubikisa yo pe akupambola yo bana nzambe bakabana naka voilà kotika muninga na pasité c'est ça simplement c'est ça nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo frère na ngaki na bosana eza na ndeko moko alobeki na piso mbote ndeko Achille Kumbi au Canada na tindela ki moi message na Canada ya bikuti abengisa biso na Canada Achille Kumbi to piso mbote mingi na Canada ozande kuna biso to bosani pété frère na biso Fiston Olito alléluia Fiston Olito, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci en tout cas mon frère, merci d'aller pour tout Bolandi Bisso. Voilà tout comme na suka émission. Ah, Yombale, garçon suisse. Toya Suisse hein. À très bientôt. Merci beaucoup Baleko. Dieu vous bénisse. Donc à la très prochainement. Quelle grâce. Bye bye.